Ouais, bandeko boko tato sur la makambo ya mboka. Oui, bandeko tozana sango ya mawa sango mawa ezali que papa Longombolo, ça veut dire papa Nabiso, papa ya Bokechu Wayambo. Oya boti Bokechu Wayambo, père na biologique, asili kotika biso, akufa kilobi. Donc, oyo sala sali biso pasi makasi parce que esengaka moboti soki akufi boye eza honneur makasi pona yo mwana okita ubi okende kokunda papa na yo omona place bakotia papa no na mabele. Mais bomoni que par rapport à la situation oyo ya politique ya Congo, mwaye Bokechu akende kokunda papa na ye ezate. Mwaye kokunda papa na ye ezate, boye bibino moko Congo ndenge ezali. Même tango ya Mobutu ezalaki quand même démocratie ezalaki. Toyo koma tango ya Kabila quand même moi dictature ezalaki mais quand même moi mais pour le moment c'est pur. Donc moi Bokechu akita na Congo ezalité par rapport à position na ye o yaza ko bundela mboka yaza ko déranger gouvernement à Kinshasa. Donc touti ko bongisa papa na biso na présenter encore une fois de plus mes condoléances na Bokechu Wayambo na famille mobimba ya Wayambo. En tout cas Nzambe apia bino force, apia bino courage. Pona ba oyo bozelaka ga iloko ikoya epa Bokechu po bo commenter. Je pense que eza ba moment na bino sikoya obanda osala ba calcul mbongo combien oyo l'état ko pesa pona okunda papa ya Wayambo. Bo banda déjà ko préparer ba montant ya kolobake ba kundeli papa ya Bokechu na monta boye. Parce que bino bozela kaka malere comme la Bokechu po boya ko commenter makambo lokuta. Donc bo banda déjà ko préparaka aide na ya l'état na bino ndenge ba kokunda papa Bokechu. Po bino bozala boye o gouvernement ekundeli ba pesa ki mbongo Félix Nyakero apesa ki peuple moko faible, peuple moko menteur, peuple mendiant. Bukanisi batonyo so ba vivaka na mendicité. Donc sango yango na bandeko na ngai dimanche oyo nde bakokunda papa na biso papa Longombolo bakokunda ye dimanche. Samedi kosala ke na butu tokozala pa Wayambo wana na ndako donc tozwi salité donc tokozala na ndako. Donc oyo ayebi Wayambo aza besoin ya kobenga Wayambo ko encourager Wayambo obengi ngai na 0032 493 42 77 04. Obengi ngai pona faire passer yo numéro ya Wayambo po numéro a changé ki numéro et belé peut-être bozo benga kaye bozo zoyete Wayambo a changé ki numéro. Pourquoi a changé ki numéro? A changé ki numéro parce que babiloko o ya partage ya ba message ya Congo TikTok a bloqué pardon WhatsApp a bloqué. Donc yango esalaki azaki obligé à changer numéro et belé bozo benga bozo zoyete. Donc Wayambo a changé numéro o bengi ngai na pesi numéro ya Wayambo. Merci mingi encore, courage na Marius ba NDP auté ko bongisa papa bakondaki dimanche passé. Donc courage mingi na kulutu Marius ba ND beau frère propre Vincent Kambale. Lusako mingi. Papa Toko Abraham na Lost. Merci mingi na papa Toko Abraham. Bandeko. Wana toza toujours na Gessen Strat. Na numéro 91A na magasin bisika oyo magasin ya munene ezali et pas la grande dame Yuni Shebanze
Namona ka bato musu balobaka o kende kaka na message direct loba message non. Bandeko na ngai. Tozana vivre na kati ya société. Biso to vivaka na magasin. Soki nga na saleli publicité ya magasin te, moto salela ngo azate. Soki oza besoin ya message, oza besoin kaka ya message, yebaka ke moto osala message azana musala salaka. Singa ngo bomona tout le temps na ya kolobela magasin. Parce que soki tozolobela magasin te, kaka bino lobi bokolobaki baliaka mbongo, bazwaka mbongo. Omoni ndenge baza wana non. Donc oui bagaki à travers makambo na lobaka magasin nde bisika pe ba biso musu tozwa mwa kwanga mwani. Donc c'est normal na lobela kango ndeko na ngai oyo. On a boko maraki o kende kaka direct na message. Non. Parce que na message biloko nga na lobaka ofuta ngate hein. Ofuta ngate mais na sala ngo pona amour patriotique. Soki na katika omoni na zabo soki na katika caméra na za na vie mususu. Et vie wana nde na ya kolobela et vie wana eza plus eza commercial ya commerce et dakapinga mingi bato bele balandaka ngai maya kaka par rapport à ba message on a pesaka. Donc c'est ça message na zanango. Donc bo message na kaka ke soki alobi boye eza musala bandeko na uti kokota na media. Namoni eloko moko na landi Muyaya aza kolobela ndenge balinga mbade mbole zo beta libanda ya bo comprendre soki bozo ka makelele. Muyaya lobike Nyakeru azaki attaqué na États-Unis. Ba mususu ba lobike par les Rwandais. Muyaya lobika za na contact na ba autorité américaine. Pourquoi boza lokuta boye Muyaya? Pourquoi boza lokuta boye? Donc bato ya Kagame batiki nanu na Congo place boza na insécurité. Po muto akosa bino te. Pona ko attaquer Nyakeru na Kinshasa ou bien na Congo c'est rien. Batiki place où bakosa la action na bango et les cas sans problème. Na Belgique nanu place où ba Rwandais baza ibele. Place wako sala quelque chose contre Nyakeru, basimbi Nyakeru te, bake kolanda kaka na pays oyo eza pays le plus sécurisé na monde, de place bake ko sala po ba boma Nyakeru. Bozo na teke eza lokuta. Na Belgique place oyo nano sécurité eza makasi mais États-Unis eza plus Belgique. Plus que Belgique. Awa basali yango te. Nde bakende ko boma pour attaquer Nyakeru na États-Unis pour ba boma e bandeko. Message wana eza faux. Eza faux. Parce que na meki kotala ba message nyonso, ba image o bango ba publier ba vidéo, oh bandeko nanga. Bino bomona wapi mutu azo zela no tolanda nan. Potika usoka ba tolokola ba bolole, bo fandi kaka boye, ali boye na ba actualité. Tolanda bandeko. Interdire à tous les Congolais. Tolanda. I'm just recording. Boye okay? I'm just recording. For what? You cannot touch me. Boye okay? Botala image bien. Botala image très bien. Botala image ba oko sabino. Botala. Why you doing that? I'm not doing. Why you doing that? Public, no? You know me? Bomoni déjà na image oyo. Muto aza ko filmer. A filmer ndekwana na moni ndekwana tuni. Tu fais quoi? Oyo aso filmer lobi. Amu recording. Ça veut dire aza ko filmer. Boye bisanga bandeko na ngai. Na image o ndenge bomoni wana.
danger nini ezali oyo ya koya koyembela biso ke balingi ba boma Nyakeru. Bato oyo balingi kokende bato ko boma bato na kolakisa bino ba image. Bako kende boye te. Bato oyo balingi kokende ko boma bato bako kende boye te. Na kati ya hotel na moi sans masque. Bake kaka ba boma bako boma ina no ndenge nini na mboka lokola États-Unis. Potika balokuta. Mutu moko alingi aboma Nyakeru azate. C'est faux. C'est faux bande konanga zeyana la kisabino deuxième image. Bomona ke bato yo ba bato alokuta ba oko sabino. Bokomi koya ko tsala ke ko distraire bato ya koloba ke obalingi ba boma Nyakeru bani lokuta bandeko. Est-ce que bino bosi bomona mutu azokende ko boma mutu azaboye bandeko boye bisanga bozela total awa. Boni lokuta boye makambo ya mboka ezokende mabe bino bokende koloba ke balingi ba boma Nyakeru. Oh, Nyakeru pona ko boma c'est facile. Oh, pona ko boma Nyakeru osenga ba exercice. Bandeko ngai. Pona ko boma Nyakeru mubatwa bandeko 1 minute na répondre wayambo 1 minute. Na yebite assassin nini oyo akoki kokende ko boma Nyakeru na position o bazo kende bozela na la kisabino boye bisangai mutu nini akokende ko sala mission ya ko boma mutu na position oyo na moneli batoyo eza lokuta bandeko eza lokuta bato nyonso baza ko yebisa bino ke balingi ba boma Nyakeru na États-Unis bandeko bozela to sala ba analyse botala bomona ke bato baza ba aventurier baza ko ya ko distraire bino na koloba ke o balingi ba boma Nyakeru na ndenge nini balingi ba boma pa nani ndenge nini Nyakeru balingi ba boma pa nani Nyakeru mutu atambola kabina abina kapamba pamba même ata même na kati ya église ya pasteur na bango wana soki lelo balingi ba boma Nyakeru na église na ba église na bango bakendeke wana place au mas eza ebele soki balingi boma wana ti ba boma sans problème. Pourquoi boye ko aggravisser kubanda ko biseke balingi ba boma Nyakeru et pas ya nini ya Kagame. Oh, Kagame ndenge na yebelie toyebi ke Kagame aza spécialiste ko boma batu. Comprendre? Aza spécialiste ko boma batu. Mais ko boma mutu lokola Nyakeru ou bien Félix. Je ne pense même pas que ekosenga même que oh bakende obomela na États-Unis mboka oyo. Ce que osali crime ou bien obomi ndeko na ngai ekozala grave. Nde bino bokanisi ke Kagame atiki bamboka tout place oyo akoko bomela Félix na mwasi na ye ale akeko boma kaka akeko na États-Unis akende kosala ya crime na États-Unis. C'est faux. Ça ne tient pas bandeko na luka image moko to meka ko sala analyse na image moko eza awa na partage yango bomona ke eza faux mutu moko alingi aboma nani azate mutu moko alingi aboma bango azate eza lokuta bako bandeko na ngai eza lokuta Nyakeru balingi baboma yete Nyakeru akena ekuna après bako saka biso ke akei po bazana nini bandeko OK image yango oyo eza je pense eza photo boye bisanga mundu bandeko na ngai mutu oyo akeko sala crime ou bien akeko boma mutu akoki kokende na basak boy wana nde babenga ba criminel mutu akepo aboma mutu akokende na bagage boy oyo nde balobi ba assassin ya Nyakeru mosusu atelemi na ye na nini maboko na poche botala assassin nini oyo akendeki na bagage boy bomoni badeko na ngai assassin nini oyo akoki kokende na bagage boy oyo ba taliban bazui ba photo ya bato comme ba mosusu balati ba linette bato alingi ba boma Nyakeru bango oyo bino bosi bomona muta okende ko boma mutu na basaki ebele boy bandeko na ngai bosi bomona
mutu azokende koboma mutu na basaki boye basaki ame eza lokuta. Soki mutu alingi akende koboma mutu akoko ya boite na basaki eza na ba 20 kg, 20 kg, ça veut dire à mon état outil pe voyage. Aye koboma mutu na basaki na bakoli na babilamba na kati. Bozomona te eza lokuta. Oh, Kagame soki alingi aboma Nyakeru. Nyakeru bandi konanga mutu akosa yo te. Nyakeru balingi Kenya trop. Kenya kaka Kenya. Nyakeru na Félix boyibi ke balinga Kenya trop. Et pourtant Kenya ezali ba tout inde bazo gérer kuna. Ba accord tout na bango le kana Kenya, ça veut dire à partir de la Kenya déjà ba kosa na Félix Mabe na moi sinae. Mais Félix akende Kenya. Pona ko yise ki azaka na Kagame baza ensemble. Est-ce que bomoni na Kenya ba touchaka ye? Place où eza danger eza Kenya. Parce que Kenya va collaborer qui toko na Rwanda. Mais Nyakeru akende Kenya sans problème. Ndeko ya Nyakeru aza ambassadeur na Kenya. Ndeko ya Nyakeru aza ambassadeur na Kenya. Place oyo ba minere ba or tout elekaka. Ba or tout ya Congo elekaka na Kenya. Ba mbongo tout ba ibaka elekaka na Kenya po na Kenya elekaka wana parce que ambassadeur oyo aza kuna eza soki John nani oyo. John Nyakeru. Donc bambongo elikaka na cadre diplomatique et na Kenya eza na ba service ya ba Dubai ba ya kozwa mbongo ba koti sikuna. Donc ceux qui balingi ba boma Félix na mwasi na ye ba boma na ba Kenya wana ba boma na Afrique botika Afrique place o ezali nini monde ya nini monde encore. Kagame a préféré ka kende ko boma Nyakeru na États-Unis eza lokuta. Eza lokuta. Ba moni kaka bato ya bato wana bilongi ya ba Rwandais. Ai, boyemba la moko ke encore ne balata ki baline to na boli toko sila bango ke ba ko boma e. Di. États-Unis, eza 2 minutes encore eza hôtel. 2 minutes est-ce que bomoni ba camion ambila wana? Balinga ki ba boma Nyakeru. Ça veut dire ba benga ki ba service. Bomoni ata camion moko ya mbila wana ubia ya bato FBI ba yemba la moko nena zo yoka mutu aliboma muimbo engao bato FBI ba za contact nini pardon muyaya oba service na bango ya ba américain baza na bango na contact. Est-ce que na hôtel oyo ba lakisi ya Nyakeru bomoni ata Jerofano moko zo bekala yopela libanda na mboka oyo eza sécurisé et na surtout na mikolo na États-Unis komekate. Bomo na kaka ke batu moko balingi ba ya ko boma soki mutu moko boye mbala moko ata police yete boye bisabiso ba bimisela biso suite ya ba image place oyo police ekiti na hotel wana ekomi kokonini kokotuna tuna batu be kokanga batu ba pesa biso suite nango. États-Unis za bamboka lokolo ya binote ba lobi ke balingi ba boma mutu awa eleki kaka nengwa encore eza hôtel eza lié moko commercial, ça veut dire ba il faut baza sécuriser une fois alerte salemi nengwana police akoya mbangu parce que ba étranger belé baza wana ba il faut ko sécuriser ba étranger, il faut que mais comment ça se fait que tout le monde attaque camion attaque voiture moko ya mbila libanda. Image oba ola kisabino ya jomo kwa zoki maboya za sima minene boy makola minene oh omoni bangwana bazokima mais ya kimi nde bolobi mais ba o batika les points il faut bango to bakimati. Pourquoi ba toi distraction boy boya ko expliquer biso que président na bino na Nyakeru bazaka lisusu te. Président na bino na Nyakeru na masolo ba boyana bazali sont ensemble été. Bon, moi, était président, on a changé l'église. Biso te yebi ki akende pas dalo hein. A combien pas continuer neni. Tango azokota bomo na nani pembeni na ye. Tango to na yibisa kibino to sala émission awa. To zo biso ke Nyakeru atomboki makasi pona makambo ya mwana kutino. Depuis tango wana bomo na Nyakeru na Félix. Félix a outu kokende awa ndenga zo kende ba makambo na ye. Même ndenga okende otambola ba bitambola tambola ye. Bozo mona Nyakeru pembeni na ye.
botika koya ko distraire bato o balingi ba boma nyakeru ba ko boma ndenge nini baki ndo boma kaka na mboka o eza soko bomi mutu lelo yeba ke ba okanga yo kaka ango soki balingi ba boma bango ba boma wango wana kaka na Kinshasa wana ti soki balingi ba boma nyakeru kaka na kinu wana ba boma ye ba aza sécuriser te eza distraction bandeko na ngai muya ya tika ko distraire bato. Donc bandeko na ngai wana ezaki na no premier sujet na ngena lobela pona makambo ya ndenge bazolinga kolakisa bato ke nyakeru aza en danger, tout ça pona ko faire peur na ba congolais pona makambo ya rwandais comme bazokende na makambo na bango ya objectif ya ko changer constitution bazoluka occasion tout il faut komba ba rwandais kota na kati pona kolakisa ke soki totiki constitution oyo ba rwandais ba kofandela biso ba kokotela biso yango zomona ke eloko nyonso komika ba rwandais. Insécurité na Kinshasa balobi ba rwandais nde ba nini constitution eza ko empêcher pona ba bloquer ba rwandais ba ya kosala ba crime. Bandeko na ngai mutu moko talinga ka boma nini azate o nyonso bozoyo kawana eza nango lokuta ya bato ya IDPS nyonso wana po bayaka parce que bokomona ke likambo te ko bandobi ma mikolo yo ezaka il faut komba rwandais kota. Il faut kota ba komba ba rwandais kota. Et comme bamoni bakie kuna bamoni ka na hotel wana pe bilongi moko ba rwandais za wana mbala moko bamoni ke occasion yango yo. Siko bino ozo bangaliwa. Nyakera zo bangaliwa. Na moni ba mususu basali ba video wa nyakera za mama tokondi mate asala ka politique te yaza mwana za mwasi ya président asala ka politique te yaza politique te mais asala ka politique te mais anza capable ya ko commanditer bato ba ko beta bokechu. Aza capable ya kotinda batu tango na zolo baboipo ba audio ezali otokangaki yango eza na justice o ya za mwasi ya sala politique te oui asala politique te mais aza capable ya ko commanditer batu ko futa mbongo baya ko beta bokechu balongole bilamba baya ko tumba magasin ayo pananga ngada eri na ningaki soki bakoboma ba boma epeza na oui soki balingaki ya solo peza linge ba boma e ngaki na oki akufi mutu aliboso akomela champagne ezangai po ye tango asaleli biso atindi bato baya ko beta bokechu balongole bilamba donc wana ye azana droit kusala makambo wana mais soki ye pe balingi ba boma e mabe eza wapi kiti par l'épée périra par l'épée bande ko nanga tokende siko to kota na makambo mosusu ya politique boyebi ke docteur Mukwege Aigle docteur Mukwege visionnaire muto ya zo donc na Congo soki ba olobela mibali il faut ko tiaka docteur Mukwege na kati parce que docteur Mukwege asali face na ba rwandais na ndenge ya blague te oyo ezali oyo za papa ya bokechu wa yambo papa Longombolo ye wana mutauti kotika biso ye mutatiki biso bolimbisanga tellement émission nazaki na sino lobina bando luka photo ngo na mona kite papa Longombolo ye wana atiki biso papa ya bokechu wa yambo bando lo ba isusu nini kiminga na kokima ngai docteur Mukwege auti kosala message moko azako kebisa Félix ya koyebisa ke bandeko video yango na bandeko luka botala bomoni bato bake ko boma moto botala bango botala bato bake ko tala ko boma moto botala koma bato bake ko boma moto bakobima boya à l'aise bango wana bazokende na bango na basaki na bango efeka ba moni ke za ba rwandais bakokende na basaki na bango ale botala bomoni bango
bato oyo bayeko siko tango bamoni kaka moto ya zana linete alati linete ya noir bala moko babimisi ke omoni ayeko boma azo bombana c'est faux tala omoni bakomi ochana flash c'est faux bato oyo soko tali basaki na bango bokomona ke baye kolala na bango pe na hotel bande ko boyebisa ngai moto ya ko boma mutu akoti pe na voiture calmement comme ça bango ana tala nde batelemi mbila za wapi po interpeller bango police eza wapi police eza wapi mutu oyo aye ko boma mutu maboko na poche ndenge na telemi baza ko charger pe mutu kala bango calmement bande ko na ngai ok pe ozui plaque otindi pona kaka ko faire intimide ko bangi sabato ba Rwanda bande ko nanga ibotika ba aventure ko muto ali ko boma mutu na basaki ndenge ba funguli pe coffre ba otia mitu ka musu achipe maboko na poche police aza wapi police ezo la kisake nyakero azaki menacer kutika ba bêtise na zongeli na makambo na bande ko loba Docteur Mukwege auti ko sala message moko atindeli Félix. Aebisi Félix makambo oyo yo zolinga ko sala bato baza ko tinda yo osala makambo ça veut dire changer la constitution. Félix bato wana bako kima yo, bato wana bako wanga na yo. Tango ko balukela yo. Soko yo ki déjà motoloko la Docteur Mukwege aza ko yiso tango ko balukela yo. Ça veut dire, ayebi que situation au Félix azokende nango et ko baluka n'importe quel moment. Soki alingi akota na ba aventure o ya constitution azokende nango. Docteur Mukwege akomeli ayebi sie kolanda batuana te. Po tango ko yindela yo batuana bako balukelo bazalaka na Mobutu kaka le même bato. Baye na Mzee Kabila kaka na même bato. Baye ukoma na Kabila kaka le même bato. Lelo bakomi na yo. Baza ko wasi, baza ko soutenir ou bien ko sa yo ke changer constitution que changer constitution. Abi bako wanga na yo bako kima yo. Mais comme bato ango ya IDPS na président na bango bazaka ba bololé matea ya makambo eleka ya Mobutu était ya bangote. O eleka ya Kabila était ya bangote. Mais lelo Mobutu akenda bato wana bazakaka. Kabila lelo alongwe na pouvoir bato wana bazakaka. Mzee Kabila akufi bato wana bazakaka. Siko yo kanisi ke bato wana nde baza fidèle pa na Félix, ndenge baza ko pousser ko encourager yo kende na ko changer constitution. Yango Docteur Mukwege aibisio sala attention na batuana bako kotison na libulu après lobi bango to bako kima to kende to landa bandeko na ngai to landa bomona ke batoyo musana bango yangwana yango moni ke Kabila za na raison ya koloba ke il faut changer la classe politique eza pourri classe politique ya Congo il faut ko changer yango ko changer yango vraiment bodi la bande kolanga total na image ya liboso parmi ba exemple bodi la total la première image eza boy parmi batoyo bako sakabatu président Salaboye président Tozana yo président Igwe Toyoka bolanda parmi bato na ebike imagine bozo mona ngo mingi bolanda. La politique. Ah bon? Moi je suis kabiliste de sang. Si je quitte le kabylisme, je laisse le pouvoir. Oui, ça c'est clair. Je suis kabiliste, c'est ça mon identité. Quel que soit ce qui peut arriver. Je suis là, constant, loyal, fidèle, discipliné à Joseph Kabila.
Boyoki a changé. Boyoki, hein? Boyoki, hein? Bozoyo kawana sokwa kila Kabila. Oyoki, hein? Abaluke le Kabila. Bandeko Boyoki. Alobi ba oyo baza kobota kobomba na lokola ba meme. Lokola ba nyoka. Tosi to yebi bango. Azo boite la Kabila. Kabila oyo ya lobaki ke Kabila eza donc ye aza Kabili c'est du sang. Ata eloko nini na ko changer te na tikali ce Kabiliste Boyoki bato oyo lelo Congo ezo kufa na ba médiocre ya boy. Pas même n'habite ceux qui étaient 20 ans koki na obi 30 ans. Même personne lelo azongi. Yoka ndenge aza kokumisa Félix alobi aza premier na kobimisa na vie na ye nzambe alongola 5 ans abakisela Félix. Donc nzambe alongola na bambula oyo apesa ki ye po a vivre na mokili apesa ngo Félix. Botala ba flatter ya boyi. Lobi abande koloba aza Kabiliste bouti kolanda. Mais lelo akomi Tshisekediste aza même prêt à kokata bambula na ye po abakisela Félix. Bato yo mukwengi aza koyeloba. Bisala attention. Bato mukwengi alobeli Félix. Sala attention na bato baza kotindika ona libulu ya ko changer constitution. Bomoni? Wili bakonga. Muyibi auta koyiba mbongo ya soki enseignement soki nikala mingi tabakanga ki na Brazzaville. Mais lelo bozomona ke aza ko soutenir Félix dans les bêtises. Oh, il risquait de coûter cher. Nabato ebele. Parce que makambo oh ya constitution bandi konangai. Ba musu ba ozo ango lokola slogan. Nye bandi konangai. Eza makambo ko mema batu. Makambo yo ya constitution. Constitution eza mbeli. Ou bien machette ya mino mibale. Oko kata nango boye tout comme yeko kata yo. Parce que bato ebele bazo zwango bande ko tokende tolanda na sisa na idée na nga po bo comprendre que bato yo o lelo bozo mona lelo bazo kutindika Félix lelo boye bake lobi bazaka na Kabila. C'est quoi encore ça? Bazaka na Kabila. Tokende tolanda bande ko na ngai. Bataliba ba lokuta hein bandeko baza lokuta oh image yango na sina la kisa kibino moyena zongela ngo lisuiza te lokuta moko izana bataliba bandeko total art bomoni pigme oyo aza mutu ya kala Mbosso aza pigme o ba pigme akala. Ba pigme penza otango ba bande ko recenser ba pigme akala na Congo. Mbosso ba recenser pa ba nini ba belge parmi ba pigme ya liboso oyo ba recenser bango ba tie bango na bokendo tanga. Mais Mbosso tokina to landai avana ya koloba. Pour réformer encore que la constitution sera pour réformer encore que voilà l'État arrive. Donc le grand Bandundu, il y aura un grand événement, une réunion de tous les gouverneurs de notre pays
La conférence va se dérouler ici, au chef-lieu de la province du Kwilu. Et nous sommes venus pour honorer, accueillir le chef de l'État en compagnie avec toute la population de la ville de Bandundu. Vous êtes icône de la politique congolaise et vous avez dit que sauf la Bible qu'on ne peut pas changer. Vous réaffirmez encore que la constitution sera bel et bien changée. Ou encore, vous allez changer la constitution. Oui, je confirme que nous allons changer la constitution. Parce que nous voulons changer pour changer. Nous voulons adapter la constitution aux nouvelles réalités politiques, économiques et sociales du pays. Boyoki Mbosso bandeko na ngai. Mbosso aza parmi ba pygmée ya liboso oyo ba belge ba resansa. Mbosso oyo a travaillé na Mobutu. Stade o bomona ka stade Kamanyola wana. Tango wana Mbosso mutu azaki ministre ya sport. Bakumisa Mobutu batoyo. Ba mema mosusu Mobutu na kijalelo na kinini ki mon pape. Ba o ba ebite ki mon pape tango wana ezaki na ebite soki pona ba propagande soki ya nini. Mais lelo Mobutu akufa akenda. Mbosso azali. Mbosso aye kokomati na Joseph Kabila. Mzee Kabila na mona ki vraiment te na ebite soki ezaki nini. Mbosso aye kokoma na Joseph Kabila. Ba pousser Joseph Kabila à changer constitution, à modifier, à salaboy grâce à pression ya peuple. Ba kokate. Joseph Kabila akei. Mbosso atikali. Lelo Mbosso akomi na Félix. Bouti koyo kabino moko. Mbosso azolobela changement ya constitution. Wana azana kwangu na Bandundu. Akendaki liboso akeko kozwa bambongo bakeko corrompre ba leader bato ya ba association ba parti politique amike ba pesi bango bambongo po bayamba Félix. Yango bomoni ye a précédaki akendaki na kwangu. Mais bande ko na ngai. Namoni koma bayambi Félix na Bandundu. Bande ko na biso Bandundu ka ne tozolo bela makambo bande ko na biso Kasai. Bato Bandundu. Kasai pardon. Bandundu etongami te. Bandundu ebimisi ba Mbosso, ebimisi ba Muzito. Bandundu ebimisi ba troisième belé ba Obe Minaku, si je me trompe pas. Mais Bandundu etongami te. Mais tala Mbosso na ba politicien oyo baza la Félix baza capable ya kokende ko manipuler batu na Bandundu bato misala ezate. Boyebi ke na province na Congo parmi bato bana mutu ya classe bato Bandundu. Kato peza bana mitu ya kotanga bato Bandundu. Mais tala koma bato Bandundu kende bo tala to ya chômage na Bandundu. Na grand Bandundu nyos. Boke no kotala to ya chômage. Mais ba politicien o baza capable. Depuis Félix aleka na Bandundu na tango ya campagne électorale. Félix azongeli bato Bandundu lelo po azosala makambo na changement ya constitution. Nde aye kozongela lisusu bango. Pendant tout ce temps Félix akende question na Bandundu te. Atanga quand même Bandundu te. Mais comme dans les besoins il y a qu'à changer constitution. Félix a tenu pygmé en Mbosso. Na bambongo, bakende ko mobiliser batu baya kotonda pona koyamba Félix. Mais batu Bandundu bande ko ngai. Ceux qui sont parmi ba province président oyo et tongami te. Bandundu, Équateur. Kasai et Tongami pété.
Mais Kassa eza volonté na bango parce que président eza wana. Bazui ba primatique ce combien de fois il lo batongi ville na bango eza volontaire. Mais Mbosso ate kosala bayamba Félix. Mbosso bosali bandeko. Natiko koma na bandodo te mena toni bandeko na bandodo. Ba Mbosso oyo na ba muzito basali ni na ba Équateur. Na ba obemi na ko boyebisanga ke no batonga boye basala boye boyebisanga basali nini na Équateur na pardon na bandundu batongi nini au peuple ya bandundu lelo akosala ke baza fier dokola matata mponyo parce que référence na Congo izaka 2 personnes oyo nga na ko lobake référence ezali na Congo ke bato wana basala quelque chose eza matata mponyo na Moïse Katumbi soki oke na village ya Moïse Katumbi Bokomona ke, en tout cas, à ça moi quelque chose. Na village nae. Mais tant qu'il y a chaque village à ba leader, oh yo yabino, même na ba village na bango na ba ville. Basali l'autre côté. Mais bazaka après, ceux qui bazana besoin qu'on manipule population, nenge baye qu'on manipule population boye. Batindi moi ba miette. Bakaboli bato ba parti politique, bato ba association, basomeli bango ba drapeau na banzete ya milai. Na ba drapeau ba ya kopepa. Mais ceux qui bakei, peuple en atika na souffrance ya mai, atika na souffrance ya banini ba soins médicaux, atika na problème nzala ya chômage, atika li nango. Malheureusement pour na biso peuple yango a comprendre kate ke bato ba ya ko manipuler biso kana tango bazana biso besoin. Tokende toyoka, eloko nini population azoloba. Mbosso yaza mutu penza bo matisi penza eloko moko likolo bo bisi Mbosso mata okitisango. Soki okokite ozana etumbu. Mbosso lobi kuna bazaka na Kabila. Tolanda ndeko oyo mutu moko azobwaka na se kuna toyoka. Oyoki ndeko aza nela zoloba. Bandundu ebongi selon soki nanya tangi komba moto ango, ça veut dire bazo kosa bas peuple assez à comprendre que bokosi bango lobi bandundu ebongi selon atangi komba moto moko bozela boyoko. Selon monga tabandu ebongi. Bakosa kabiso e bozoyoka. Bandu de bongi c'est le mongata. Au moins même moto azo filmé. Moto azo filmé à mon année aza moto IDPS. Mais maloba baza ko loba liboso et déstabiliser ye. Ba kambo ba loba na simala et déstabiliser ye. Baobi oh bandu de bongi oh mon selon mon gata cette population ayebi ke boza koya ko sakana na bango mais likolo ka ba $2 bo pesi bango yango moni baye tokende bolanda siko population yango azoyemba nini tolanda bolanda bon. Awa bazolo bate lokuta munene oya kanisa kiki facha kokwea waya. Omoni nzembo na boyembi. Ils ont plus de 50 ans nzembo boyembi wana. Ba gloire na bango yango ma maréchal bazwaki. Biso pe nyonso toyemba ki lokuta monene loku oya kanisa ki Mobutu akokwea. Lelo Mobutu aza wapi? Akenda Félix banzembo wana ekosa yo te. Banzembo wana ekosa yo te.
Bitumba na Kinshasa ko beta te, Masasi ko beta te. Mais Félix okokama pouvoir no ekwe. Okokama pouvoir no ekwe. Ozolanda manzembo ba baza ko yemba lokuta munene. Yo mutobandi na lokuta munene. Na Kongo na mutu aliboso ba yembeli yo lokuta munene za yo. Mais muto ba yembela ki yo avant na papa no pa yemba ki yango pona Mobutu. Yo moko yemba pona Mobutu lelo baza wapi? Donc mboka na biso bande konanga eza na sérieux problème ya classe politique. Lelo tofandi to komona kaka ke oh tango to classe politique ya Congo eza mobulu. Toye komona ke o Mabunda alongwe na PPRD akomi na IDPS. Elenge. Janine Mabunda namoni tamboli vraiment na ba réseaux sociaux namoni ke za lokuta. Janine Mabunda oyo azalaki présidente azalaki président ya nini ya parlement na tango ya Joseph Kabila a quitté PPRD à Koti na IDPS. Sikoyo nani aza kolabo? Janine Mabunda oyo azalaki na nini na Kabila akomi lelo pa Félix. Bino bolobaka mutu nyonso a travailler na Kabila aza kolabo. Ba biso bo traité ba kolabo po to soli na ba kulutu ya Jo ya José Makila po to soli na matata mponyo bo traité biso ba kolabo. Mais ce que Janine Mabundi, président ya parlement ya tango Kabila yewa na Koti na IDPS na Union Sacrée. Siko to koloba nini nde akomi na Union Sacrée akomi musantu ubi azaka kolabo oya kala azaka na identité ya kolabo. Siko bino bato ya IDPS bino bokanisaka ke machine ya distribution ya ba identité ya ba nationalité ezarabino. Mabundi o bofinga ki abota kate. Mabundu oyo soki Mabundu soki Janine Mabundu bofinga yeke azana tibelezite ça veut dire na simate. Mabundu oyo bofinga ki amela milangi abota kate. Lelo Mabundu yo wana akomi na Union Sacrée akomi na IDPS. Siko tokolobani boko finga yeni lisusu. Lelo siko aza Mabundu te oyo aza na tibelezite. Lelo aza isu Mabundu te oyo amela milangi abota kate. Donc pona bino soki mutu akoti na Union Sacrée akomi musantu. Boze la kalamingi te boko za la surpris na makambo ebele bandeko na ngai. Bo mekaka ko toucher constitution. Bo mekaka ko nini ko briguer mandat. Bo mekaka ko tia 3e mandat boko mona. Boko mona bino moko. Batutu ba bolole te. Donc pona bango ndenge Mabundi balobi akoti na IDPS, ça veut dire Mabundi akomi mosantu. Mabundi akomi mosantu. Eza nango guerre, toza déjà na biso na bino na guerre. Mais bo yebake. Na guerre oyo gagna zalaka moko. Na lingila la bino dernière image, Tolanda changement ya constitution selon bato ya IDPS. Bango bazo lobanini selon compréhension na bango parce que Tolanda bomo na bato baza besoin to changer constitution boyo kanano moko na bango na débat et pas ya mama Tatiana Osango Tolanda. Bolanda
Mais je vais vous le démontrer dans le pays. Il y a sur la constitution. Non, je vais vous le démontrer. Donc, il n'est pas palier par palier. Vous comprenez? Tant que la constitution, constitution même autorisation et organiser même ma structure de sécurité en Bokarabiso. Tout comme on a même la police nationale, tout comme on a même bureau pour faire le service à renseignement, tout comme on a même et ça infiltré. Démontrez-nous dans la Constitution. J'ai dit que c'est la Constitution qui... Oui, mais justement... Écoutez, monsieur. Écoutez, la Constitution... Est-ce que tu peux me laisser l'État? Allez. Oui, et ça lui peut être constitution na biso ne liboé et ça na biloko mususu eza ko permettre pouvoir exécutif et bala ko agir na lolenge longo bani lorsque il y a écoutez yokana bisayo nalingaka mingi yokana bisayo mais okoloba yo tosala ngolo na Kinshasa ndeko et ça lui occasionné na nini l'infiltration. Notre police, c'est pas du pays, de l'intégrité du pays. Insécurité à Kinshasa, j'ai d'abord rectifié. Si vous avez la vidéo de l'honorable Peter Kazadi, Bobo Pessango, il n'a pas parlé de l'insécurité de Kinshasa, où il a la cause de la constitution. Il n'a pas de l'insécurité du pays. C'est pas possible. Mais montrez-moi la vidéo. On a la vidéo, on a la vidéo. Je vais me replier. Montrez-nous comment est-ce que la Constitution... Maître Lambert, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que la vidéo, il y a déjà des personnes qui ont moyen de tout en direct pour soana et pour bloquer biso chaîne. Non, maman t'as dit une minute. Ne copie ta casa de lobby, on a la lobby, ne copie ta casa de lobby à côté. Ne peut-être que ça n'a pas évoqué que insécurité qui doit ça et ça constitution. Non, mais mon père un mot. Donnez-moi. Merci beaucoup. Mon père un mot. Bandeko bomoni bato ba osenga changement de constitution. Aba question ka batuni wana a expliquer eloko na constitution eloko nini eza ko bloquer sécurité ya mboka ou bien fonctionnement ya mboka. Bino moko bozo yoka. Bato baza besoin ya ko changer constitution. Bazo ko expliquer même yango te. Tokende toyoka. Tolanda bandeko na ngai toyoka. Bomona ke na okende ya kosizi. L'Union sacrée a l'ambition d'exercer le pouvoir le plus longtemps possible et dans l'intérêt de notre peuple. Ça va durer combien de temps? Ça va effectivement durer longtemps. Bozoyoka. Pour Nambata, Union sacrée, il faut changer constitution. Ça va durer combien de temps? Jenny Lembingazor, Losak, Obande, Konabande, au moins va comboter, na mona bourgeois bokasiko. Ça va durer combien de temps? Projet à Union sacrée, il faut pas durer na pouvoir. Nandenge bozo mona mboke so kende na okufa ndengwana. Pour na bango, il faut pas umela na pouvoir. Pour Congo et comme nini. Pour Congo et comme nini. Botala, botala. Nous donnons aux autorités. Alors, si c'est pas moi, je dois faire quoi? Boyo Kandika. Est-ce que je ne vulgarise pas les droits de l'homme ici? Vous êtes témoin ici. Est-ce que je ne passe pas à la radio pour donner les informations? Botala, Ikwei. Qui sont en train d'être écroulés.
en désordre, sans protection, sans réhabilitation par le gouvernement provincial du Sankuru. Ça fait honte pour le Sankuru. L'unique bâtiment qui est resté, mais il est parti. Constitution. Plus de 5 bureaux écroulés. Je dis bien plus de 5 bureaux. Hoi, ik ben Caroline. En nee, ik ga je geen verkoopspraatjes geven. Boyoki ya bande konangai. Na Sankuru, ba bureau ekwei. Nyoso ekwei. Wana nyoso, faute à constitution. Nyoso wana faute ya nini ya constitution. Na Sankuru, ba bureau ya tout ce qui est ba bâtiment ya l'état ekwei. Président la losa konde konangai. Ekwei. Nini constitution kaka mutu e empêcha ki ba bongisa ba ndako ba nini ba batima wana. Botika ba aventure. Boko kite botika ba tumususu ba ya ko gérer mboka. Ba idée obin rozana ngo. Ça va vous coûter cher. Mutu moko te azana livret ya Congo te. Que papa na ende atikele Congo eza ya ye. Mutu moko te. Congo ezali na ba tribu ebele, ba province ebele, ba langue ebele boye bate. Soki bino bozo kanisa ke Congo est comme propriété privée na bino boye bate. Les jours bokoya koye ba réalité. Ne boko comprendre ke ba sakana kana na peuple te. Pona kosuki sa bota la condition ya makambo ndenge ezoleka na mboka. Bota la bino moko. Donc, boza nazongi sango na ibandeli bolanda. Donc, soda wala zoya na moto eza na frete, police a telemi etala. Constitution. Bozo mona bandeko. Constitution. Le police a voté les misaye. Oh, ils ont la garde républicain. Bazana moto, ils ont la frette. Police a télémisi. Bango. Aye ko tout à tina ba policier parce que moto ils ont la frette. Moto ils ont la frette. Mais azo tambula nango. Gare républicain. Mboka oya biso ya Congo mama Mireille Bosenge losako. Osange ekoko. Losako mwana mwasi ya ba mongo. Mboka ekufi yemoko Félix alobaki mboka o esi ekufi eloko ya koyiba ezate. Mais pourquoi bolingo kotikela biso ebembe na biso te? Botikela biso ebembe na biso bolobi ekufati. Botikela biso ebembe yango. Félix alobaki ke na mboka oyo mutu oyo aza normal akoki kosala jamais 3 mandats. Au-delà de 3 mandats. Mais les lois linga a continué encore balobi mandat tilibela illimité. Jenny le Mbingazor. C'est l'osa qu'on demande. Yemako Félix alobi na mboka o mutu normal akosala plus de 2 mandats. Mais lelo yemako Félix a changé constitution basi ba changer ki. Ba oli kaka erni ba lekisango. Baza déjà la constitution na ba poche na bango. Ko banga kolenga ndezo sala bino. Bo la kisabiso ke soki bo amibali. Bo sala yango. Baza mande ko ngai ba changer déjà constitution baza nango na ba poche na bango. Ko banga nde ba mona gravité nango soki esimbité. Ko lenga ko banga uti ko banga. Botika ko banga. Mobali ndenge bolobaki wana boya na yango niko yale losa ko ndiko ngai. Boya donc botia date. Tozoloba botia date.
ndenge bato musu baloba tia libaya tia date comme biso to senga bato IDPS na Tshisekedi Félix bo tia date ke to ko changer condition date bo boza nango déjà bosi bosala ki yango hein Kabila pe kuna ABC bino ligne rouge bo traverser en côté pas de changement de constitution pas de troisième mandat et il veut mettre fin à la dictature. Kabila pe défi mosu boza nango kuna. Donc bandi ko nangai bato ya IDPS bazo meka muzindo ya mai na musapi. Mo meka nano mebo komona. Eloko ngana insistaka chaque jour na chaque émission na ngana lobaka. To boyi mutu aya kolela awa ke o esali meza tribalisme. Ekoza tribalisme te ekozala justice ya peuple nde kosalema. Po awa bino boza kolinga ko affronter peuple. Bolobi ke peuple a autorisé bino, peuple aza d'accord. Po bosala changement constitution. Après bolobi ko sala référendum. Référendum na ba province tout ou bien na ba province o bino boza ko diriger. Bongo siko ba o ba tana Goma na Bukavu. Est-ce que ba ko sala bango référendum? Ba Ruchuru bako sala référendum, bako sala référendum tikuna. Tala bato ba bololé. Mboka eza divisé. Après bolingi ko ya na référendum. Et référendum ango bolingi bo sala na une partie à mabele, et le reste à mabele siko. Na moni eloko moko ebimi mikolo balobi Kabila alobeli makambo yesoki ya soudanisation. Oh. Bakomi kaka Sudan bandeko. Bato IDPS mosu bakomi ekomi sundamazisation ekomi sundama. Kabila lobi sundamazisation. Eza sundamazisation te sundama te. Soudamisation, pas sundamazisation. Bokomi na sundama. Kabila lobi sundamazisation. Il va dire Soudan. Et on va tailler des pèses. Bino, nzamba kela bino. Pona ko beta mbunda. Tiki pem. Pona papa qu'on a au diriger. Ba Taliban. Bino bakela bino pona ko bina mbunda. Plaisir. Ceux qui t'offendent boye moi champagne. Bozo yemba boza ko bina. Pas pona ko diriger. Ata ba longoli ba totu na katanga lelo. Balobi ba katalange to bo longwa, to changer peuple, to tia ba bandeko na biso kasai ya boko bebisa ngope. Donc merci mingi na bandeko to bolandingai na moni awa Blaise Landala losako merci mingi na Blaise Landala na moni awa ndeko na ngai noko yuyale losako na Jenny Lembingazor losako merci mingi na Mama Mireille Bosange eko commencer ba mongo ya mulai merci mingi na Mama Mireille Bosange Sarantumba losako Boato Wangalala merci en tout cas Boato Wangalala, merci en tout cas. Après avoir yoka Kabila bo comprendre kakate na ebité lingo lobani. C'est ça ka idée na ya mutumo ko ya compléter azate. Lucien ko follow ça kon de konangai. Lucien ko fo merci en tout cas. Merci mingi na depuis Longo Losako, Georges Maïfouila Losako Mastanangai, merci. Et Stani Lombenja. Stani Lombenja yo le béni Gisèle Mpela alingi aboma nyakero. Ndeko nanga itika na yo, ela biloko ya lokuta. Ba mutu alingi aboma epe azate eza bato balingi pour na moment oyo eloko nyonso ko sali mais faut ba kutisa kombo ya Rwanda pour y pousser ba continuer toujours na kolobake ba Rwandais il faut to changer constitution pour komona boyke to changer constitution pour balingi ba boma nyakero constitution ikoki ko protéger yete po bango alukaka eloko Rwanda ezalaka na makambo tout
mais bango moko ba na responsabilité mon côté. Eza biloko lokuta mutu moko alingi abomanyakero azate. Souci na bango ka ba kotisa kombo René Nindumba. Aboule, merci en tout cas. Je pense que natangi ba kombo to ekotia. Soki ndeko nanga peut-être komanta ko komaka kombo no moni. Natanga ngote pona moni yangote. Na moni mulo monete. Obi ezo ko kate ebitena. Ezo kata. And oui, ils ont un réseau, ils ont un réseau. Arafat Mayoyo Lobinin. Bon, mes condoléances na Wayambo. Ok, merci Bandeko Nangai. Nzambe apambola bino, maman Bize Bosange. Nzambe apambola we maman na biso tozana matanga ya papa ya Wayambo. Papa na biso Longombo la tika ki biso lobi. Donc Nzambe apambola bino Bandeko Nangai. Merci na la grande dame Yunishe Banze. De konanga ileka na Lost na Kesse Strat na numéro 90 ayako talo komona ke ils ont magasin africain comme tout autre magasin mais c'est différent. Différence na biso sa qualité, propriété, respect. Boya ko mika en tout cas de konanga leka otala yo mo komona ke naza na réseau bato nyoso baza ko leka bango tout baza ko confirmer ke musala tozo sala eza propre. Talaka mindele bazako mindele bazako ya kosomba kanta bangulu ya kutumba mbisi makayabu ya kutumba poto sala ka tout déjà bien en congélateur ozika oké ko chauffer yo mo komona ke donc mindele oya babe wa ba flama vraiment mundela komi ko ya kosomba kwanga za kufina ye basoki kwanga za pete boya bandeko na ngai Nzambe apambola bino onyo so bwana cadeau chèque bozana eco chèque ya kosomba biloko nengo na ngai Nzambe apambola